Maman na yo azalaki na vie nini? Peut-être yo mutokoli oyebi place outite, bakendaki kozwa yo epa ya nganga. Vous savez, ezalaki pe na ba condition mususu ke suki ya mwana ya liboso bakoko kata yango te. Mutolu ya mwana ekatamaka, mutolu wana bosalaka nango nini? Ekendaka pe wapi? Ezana bana mususu babotami na bosangisi ya nzoto ya yaya na leki na ye. Mais l'enfant se retrouve déjà dans le monde. Mon frère place aux alliés. Ma soeur place aux alliés. Est-ce que oyebi ke obotami na nani? Ba parents ebele mutolu ya mwana ekatanaka bakosenga mutolu wana. Bakei nango quelque part bakundi yango. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour les amis vraiment de la parole de Dieu. Bonjour les amis de notre chaîne qui fait rage ces derniers temps dans le monde. Tozo pesa bino vraiment mbote bisika nyonso bozwami bisika bozolanda biso na bandako na bino na ba bureau na ba mituka na bino na ba salon na bino. Vraiment ezana ba maman mususu bozolanda biso na ba cuisine nzamba pambole bino nzamba pambole bino. Tozwami na yesengo makasi vraiment ya kotelema lisusu une fois de plus liboso na bino kolandisa oyo tolobaki la fois passée sur le mariage. Alors on n'a pas beaucoup de temps à revenir encore sur tout ce qu'on avait déjà parlé. Je pense que vous êtes en train de suivre ça du jour au jour. Alors lelo tolingi to entamer le premier point. Mais avant d'entamer ce premier point-là, on peut tout simplement faire un petit rien là, à titre de rappel. Nous avons dit que Adam et Ève, ils se sont retrouvés déjà matures pour faire leur mariage selon la volonté de Dieu. Mais pour Natina Nabiso Awa, vraiment, nazoloba très bien que likambo ya mariage, tozo banda nango banamike. Tozo banda déjà era tozo botama. Para nyonso soki aboti mwana mobali, soki aboti déjà mwana mwasi, ayebi déjà que mwana oyo akokendo kushite na problème ya mariage. Okoyoka, papa déjà azobanda koloba maloba pona tena mwana ya mobali, azoloba makambo déjà pona tena mwana ya mwasi, de la même manière aussi avec maman. Alors, bana oyo era bazobotam. Les problèmes commencent tout d'abord à partir de là. Parce que nous avons dit que dans le mariage, il y a deux grands points. Il y a l'amour et il y a la reproduction. Mais er tozo ta la mariage ya lelo, makambo mibale oyo ezobundisa makasi, bolingo pe reproduction. Ezobundisa mapona nini? Parce que problème ya liboso tozo bandanano na ebandeli na mbotama na biso. Mbotama na biso. Et sengeli muto amiyeba nano tout d'abord lolenge kani abotani. Papa nyonso esengeli ayeba ndenge nini na botaki mwana oyo. À partir ya mbotama, tout d'abord, il y a des points graves, des points difficiles, des points essentiels. Oyo ekoki komema mwana na esengo. Kino mokolo oyo azokota na libana. Nazo fongo la parenthèse mouke sur le point tout d'abord ya mbotama pour comprendre. C'est-à-dire en tant que pasteur par là je parle directement ndenge muto azobotama. To se retrouver déjà mikolo to yebi ndenga to botamaki te mais oyo obotamaki. Na koko zo exemple. Peut-être obotamaki ozalaki mwana ya kuluna. Mwana ya moyibi ya un bandit. Un bandit qui venait d'être maudit par quelqu'un. Un bandit qui venait, je ne sais pas, de voler les histoires de qui? Nous avons autant d'exemples. Ayibi biloko wana, balakeli ye mabe, mokolo ye azozonga na ndaku, asangisi nzoto na mama, zemi na yo ekoti. Directement tie sous malédiction. Makambo oyo nazolo baboyebi très bien na kati ya Bible awo.
ezana papa moko amelaki masanga bana na ye baye bamoni bolumbu na ye era babeti lisolo na libanda nzambe na likolo alakeli mwana mususu mabe alobi ke okozala esclave era alobi okozala esclave c'est-à-dire mwana era zobotama a commis déjà esclave. Non seulement esclave ya mutu moko, mais l'esclave des esclaves. Directement, il sort avec une malédiction. Alors, un esclave qui est là, il sort, il est en train de grandir, tout en étant esclave. Alors, era zokola, ata a kotina libal. Si on n'a pas coupé tout d'abord ces liens-là de l'esclavagisme, sa vie ne sera pas heureuse. Il ne va pas jouir la vision de Dieu dans le mariage. Étant un esclave, peut-être, à quoi vivre makambonyon soto zoloba, bolingo koko zalate, or nakatia bolingo makambweza yebele, reproduction pe ekoki kokima, parce qu'il est déjà sous la malédiction. Notre problème commence tout d'abord à partir de notre naissance. Que ça soit mobali, que ça soit mwasi. Abotami ndenge nini, abotami na famille nini, akoli pe ndenge nini, ndenge azokola wana. Par là, vous comprenez qu'avant d'arriver dans le mariage, il y a un processus. Parce que Adam et Ève, point là, est allé bangoté. Mais pour Nabino, point vraiment, c'est très capital, très nécessaire. Très important. Namona kabato mususu lelo soki bakotani na étape ya fiançailles. Betelanga nanu histoire na yo. Histoire wana c'est-à-dire à se limiter kaka quelque part. Lui, il a besoin seulement de connaître avec qui tu as déjà fait des relations, tu as déjà côtoyé qui dans ta vie. Mais beaucoup peu pensent tout d'abord na problème ya naissance. Problème à la naissance, il y a vraiment problème moko très capital, problème moko très nécessaire que nous ne pouvons pas ignorer en tant que des humains. Et ça na bana mususu ba botani na bosangisi yanzoto ya na leki na ye. Mais l'enfant se retrouve déjà dans le monde. Ngai moko nazana ba exemple wana. Na yebi déjà exemple wana. Vraiment, nanzela ya ba prière. Ndeko azalaki ndeko na biso vraiment ya mwasi. Na kotanga kombo na yete parce que ye akolanda pe ngai awo. A se retrouver déjà mukolo a yebi histoire na vie na yete. Libala eye a koti na libala sans problème. Mais era komi na libala. Bolingo ezalaki mais reproduction ekimi. Mais gloire soit rendue à Dieu, pour y découvrir naissance naye et sika wutaki. Na mbotama ya grand frère na petite sœur. To bande nano ba prière à partir ya place wana. Ere prière et salemi. Awa tozolo bande kona biso azana yesengo azobota sans problème, sans difficulté pour la gloire de Dieu. Mon frère place aux alliés. Ma soeur place aux alliés. Est-ce que oyebi ke obotami na nani? Ezana bana mususu lelo bayebaka ba papa na bango te. Ba mususu bayebaka ba mama na bango te. Na yebi muntu moko. Aye ko yeba mama na ye, komona mama na ye à l'âge déjà de 12 ans. Nde amoni oyo nde mama nanga. Mais tout le temps de l'enfance, ayeba kite makambo nini elekanaki na bomoyi na ye, makambo nini akokaki kozala abikaki na vie na ye, biloko nyonso wana eko rattraper biso, ekolanda biso, kosala semblant te, ko négliger te. C'est très important, très capital à partir ya mbotama na yo. Oyebi ki balobaka ke ba mama ebelende ba yebi kolo zemi ou bien kolo mwana. Mama na yo azalaki na vie nini?
Tetrabota mutu mususu, mais ya koseli mutu mususu zeli. Tout ça, ça peut te rattraper, mon frère, ça peut te rattraper, ma soeur, dans le mariage. Parce que ça, point oyo ezotungisa, abala makasi. On commence à se poser des questions. Or, si on a déjà la réponse, si on a découvert là où il y a les problèmes, on va attaquer les vifs des problèmes et la gloire va revenir à l'Éternel Dieu. Et tu seras dans la joie, tu seras dans la paix et tu vas vivre le merveille de Dieu. Eza na bana mususu ba yiba kiyo mama bota kate akeye na hôpital akeye ko yiba mwana bato ayibi mwana aya kolisio okoli pe kaka bongo sans toutefois connaître tes origines. Sans toutefois connaître tes origines. Ça commence à partir de là. Ça commence à partir de là. Makambo tozoloba, ne faut pas négliger. Nous connaissons une dame dans la Bible. Na mobali na yeba se retrouver na mboka. Là, ça na lobi, papa, oya la kelaka makemabe. Oyebi très bien, na Moab. Bana na yeba balikuna. Babali na basi oyo bazalaki na se ya bilake mabe. Vous connaissez leur sort. Que ça soit même via maman, via papa, maman se retrouve à bungi signons. Naban. C'est un fils que moko na bango era alongwe na mboka na ye ya bilake mabe. Il se retrouve maintenant dans une autre ville, là où il y avait le pain. Or, le pain, c'est le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire là où il y avait la parole sans tâche. Et il se croise maintenant avec Boaz. C'est ainsi qu'elle est entrée dans un mariage vraiment conforme selon la volonté de Dieu. À Sepelaki. Le premier point, nous parlons, il y a naissance en ayo. Il faut oyeba. Et ça vraiment point moko très capital, très, très nécessaire qu'on ne peut pas négliger dans la vie. Délivrance ya vie et bandaka pe kaka place wana. Délivrance ya solo et bandaka place wana. À partir ya bomwana. Mutu wana bakotisa kiye kindoki. Mutu wana ba initie kiye na ba magie. Na yebi pasteur moko. Il s'est retrouvé pasteur. Mais à partir ya bomwana basala ki bisala sala likolo na vie na ye pour azala chef coutumier. Basali déjà bisala sala. Alors lui aussi de l'autre côté, avec les ailes des choses de Dieu. Bitumba et bandaki na bomo inaye. Il se retrouve dans le mariage. Pas, bien que dans le mariage, et c'est exaté, reproduction exatée. Je vous dis au moment où nous parlons avec vous, les balawana et kofaki, pasteur a botité, mais à découvrir après que j'étais déjà consacré, initié pour être chef coutumier. Étant déjà pasteur, il commence maintenant à chercher la délivrance. Vous voyez un peu le problème au tozo kotananango. Moi, si oye alinga ki asaki est déjà kokote le bala musus. Pas moyen encore de revenir ensemble. Papa, maman, à partir ya bana na yo. Mokolo yo botaki bango. Ezana makambo elekana ki na bomoye na bango. Aujourd'hui, je peux encore livrer même un autre secret. Oyebi er mwana azo botama. Et belé ya ba famille. Je peux vous poser la question. Mutolu ya mwana er e katamaka. Mutolu wana bosala kanango nini. E kendaka pe wapi. Ba parents e belé er mutolu ya mwana e katanaka. Bakosenga mutolu wana. Bakei nango quelque part bakundi yango. Place bazo kunda wana bakosala pe elembo. Bakolona pe nzete. Nzete wana bakopesa yango kombo ne mutu tel. Alors, place bamemi wana, tu ne connais pas la vie de tes parents, tu ne connais pas la vie de tes arrière-parents. Bamemi yango c'est à partir de l'enfance. Vous savez les alrepena ba condition mususu que suki ya mwana ya liboso bakoko kata yango te. Il faut qu'un responsable moko aya kokata yango mutu alibanda kokata yango te. Tout ça, vous savez pourquoi? Il y avait des rituels qu'on faisait. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait là-dessus. Mais toi, tu es chrétien.
Même toi qui vas nous suivre, qui n'est pas chrétien, je préfère qu'on soit en contact. Dieu va t'aider, tu vas te retrouver. Ata pona bana na yo okomema bango na nzela ya Nzambe, bana na yo bako vivre loboko na Nzambe, bako kota na mariage ya bien. Difficulté ya mariage e bandaka à partir ya bomwana na biso, na mbotama na biso. Bato oyo babotisaki biso. Toyebi vie na bango te, toyebi ba état dama na bango te. Mutu oyo alesaki yo liboso, tomemi ye, toyebi ye te. Toyoka kata masolo lelo, nous sommes des Kinois. Ba yibi mwana mutu, c'est-à-dire aza mwana muke. Il y a une certaine maladie là qu'on appelle ici, ba yibi mwana mutu. Alors tout ça, c'est l'étape de l'enfance. À partir de l'enfance, on peut détruire la vie de quelqu'un. Mutuana aye akoli, asali eloko ata mon côté. Mutuana côté na mariage, esengwezate, libala ya malonga ezate, ba reproduction ezate, kimia ezate. Or, la volonté de Dieu, c'est de voir l'homme dans la paix, dans la joie, pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lelo oyo, na yoki na mboka moko, moko sala pe, ba poupée, ya basi. Azo sala yango na mboka mususu, na Chine. Je ne peux pas même mâcher les mots pour citer le nom de ce pays. Moko sala yango, omoni bato bazo s'accoupler na biloko wana. Que Dieu nous assiste, que Dieu vous assiste. Soyons tous ensemble, partageons pour la gloire de Dieu, aux amouana, aussi au koli. Peut-être yo mutokoli oyebi place au utite, bakenda ki kozwa yo epa yanganga. Papa na yo abanda ko botate, maman na abanda ko botate, akeyi ko senga nganga po azwa yo. Alors, au komi maintenant, déjà mukolo au côté na libal, makambozo simbate. Alors, vous comprenez tout d'abord que les problèmes commencent à partir de là. Voilà pourquoi, avec qui entrer dans le mariage, avec qui s'engager pour le mariage, les problèmes commencent à partir de là. Il y a tant de questions. Le premier point, c'est ça. Problème, il y a notre enfance. À partir du jour où il y a botani, na ba famille où il y a botani, na banda où il y a tobima, que ce soit na Afrique, que ce soit na Europe, que ce soit na Asie, même aux États-Unis, problème oyo etiki place ata mokote. Et surtout, bande konabiso ya libanda, les occidentaux. Message oyo, bolanda yango vraiment malam. Bosalela yango, qu'on soit en contact pour que Dieu change votre vie. C'est Dieu qui nous a créés. Tu ne t'es pas créé. Tu n'existes pas par toi-même. Même les enfants que toi tu fais là, les enfants que toi tu mets au monde là, les enfants là ne sont pas les produits de ta force, ne sont pas les produits de ta volonté. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessous de cette reproduction, c'est Dieu. À partir, il y a eloko oyo. Et j'ouvre une autre petite parenthèse pour dire, des places diable azobundi samakas à partir il y a mbotama na biso. Tolbi que diable azo sepelete en tant que les enfants. C'est ainsi qu'il y a une église. Avant de parler de cette église, je commence tout d'abord pour ceux qui se disent que ce sont des savants, les hommes intelligents. Est-ce que vous savez qu'on nous a beaucoup menti depuis notre école primaire en nous disant que Moutou Aza produit ya singe. Moutou Aza produit ya singe. Vous savez pourquoi on nous parlait de ça? C'est diable qui avait introduit ça pour détruire la pensée de la reproduction de Dieu, pour écarter Dieu de la puissance de Dieu, pour écarter les hommes de la puissance de Dieu, pour écarter les hommes, enlever la confiance des hommes à Dieu. On sait que Dieu a fait dépasse la pensée du diable. Comme le diable n'est pas à mesure de faire ça. Oh, Moutaza produit à singe. Mais
Bassin Jango, et qui se reproduire le lot ou bien d'engani. Qui peut nous prouver à Saint Joanna à quelque part, ou soit à Rasa Yaba Saint Joanna, et si là, Baboma Yango, reproduction, ça le sous-sauté, ou bien comment? Il voulait tout simplement anéantir, détruire la puissance de Dieu sur la reproduction. Là où il y a les enfants de Dieu qui lui disent gloire au Seigneur, qui lui disent Amen, qui les acclament très fort. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu tout-puissant, c'est lui le maître de la fécondité, c'est lui le maître de la reproduction. Diable n'a pas le pouvoir. À partir de notre enfance, c'est Dieu qui est là. Alors, lorsque le diable s'introduit à partir de là, c'est tout simplement pour détruire notre destin, notre avenir. Bien-aimé, j'ai parlé d'une église. Église là, et bimi et bandi pekoloba, que Mouto Aza produit le Caïn. Caïn Aza produit, il y a serpent. C'est faux et archi faux. Oyo nyoka nini azobota mwana, mwana wana azatana ba égalité, mwana azatana mukila te, mwana azatana misu lokola nyoka te. Ce n'était pas autre chose, c'était juste une inspiration pour détruire la puissance de la créativité de Dieu. En tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, établi par Dieu, établi pour Dieu, je suis là pour détruire le camp du diable et peupler le camp de Dieu. Là où il y a des faux enseignements, là où il y a des fausses leçons, nous sommes là pour détruire. Comme je parle du mariage, et le mariage commence quelque part. Voilà pourquoi j'ai évoqué cet élément. Ceux qui continuent à parler de ça, qu'ils mettent ça de côté, qu'ils respectent Dieu, qu'ils craignent Dieu. Et toi aussi qui crois en ça, reviens à la vérité. Dieu continue à bénir, Dieu continue à se manifester, Dieu continue à créer au travers de nous, ces créatures, ce que le diable ne peut pas faire dans sa vie. Et regarde tes enfants, vérifie toi-même de quelle manière tu étais venu dans ce monde. Je pense que c'est ça le premier point pour la gloire de Dieu. Nous vous bénissons là où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous laissons le temps de poser des questions. Et puis, bomba secret oyoyo mon côté. Partagez pena batu mususu ebele. Benga batu mususu pe ba s'abonner. De sorte que tous à la ebele, tout détruire monde ya diable. Zamba pambo le biso, Zamba zala elongo na biso. C'est votre humble serviteur, pasteur Marcel Mpunga, l'un des pasteurs de la grande communauté Centre d'évangélisation charismatique SEC na Mukuse, awa na ville province ya Kinshasa, na RDC. C'est là où nous sommes en train vraiment de œuvrer. Si vous avez besoin de nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre par ce numéro 089 58 59 186. Bonaba oyo bazali banda ya mboka, vous allez ajouter 00243 89 58 59 186. De la même manière aussi pour un deuxième numéro, c'est 082 79 71 711. Pasteur Marcel Mpunga. Ba numéro nyonso wana ya Orange ezana Orange Money, ya M-Pesa ezana ya Vodacom ezana M-Pesa. On est ouvert 24 heures sur 24. Ce que ozwi biso na chaîne Oyote, okoko ozwi biso na chaîne YouTube, c'est Pasteur Marcel Mpunga officiel. Là, vous êtes avec nous pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos foyers, que Dieu bénisse vos églises, que Dieu bénisse tout, en tout et pour tout, pour la gloire du Seigneur. Amen.